Managana biso, Toyeba yango, Managana biso, Toyeba yango, Managana biso. Tusale lango, yango ya biso, tuyeba yango, tutunsa yango, tusale lango, yango ya biso. Mbote mingi na bino bande ko bande avant télévision, etandu ya bonsoni, etandu ya bwani, etandu ya bona musibandi na pungi, matondo mingi na bino. Natango pengo ngabo miseni penza ko pesa biso na ndele émission na bino mokolo mwa kundi bino butondi. Pambote ya mingi penza na bisika nyonso yebozwa mi bino ba bukwanda kabiso awa na kati ya République démocratique ya Congo, bukwanda kabiso kuna eteni ya Congo mfwa, eteni ya Angola, eteni ya Cameroun na morongo mobimba ya mokili toto di bino penza butondi bambote ya mingi na bisika nyonso yebozwa mi. Pro bakatango nyonso bokomona ndeko mokili busabi kando na bino tikato kimaka mbango na tina kosimba penza babuku na bikomeli pambate tolingi bongo toye kola bongo manaka mabiso na kati ya calendrier Afrique. Tosimba pe toyeba ete kati na manaka mabiso mokolo mwa lelo toli bongo mokolo mwa nkandu mwa minei kati na bosukisaka bongo bopemi na biso ya yambo na sanza na biso ya zomi mobumo kama na tuku misato na motoba konza bongo manaka mabiso baindo poto kobalisaka yango na manaka ya bapaya mpona kopesa penza bososoli ya malonga epai na bino bandeko bandi donc toyeba ete mokolo mwa lelo kati na manaka bapaya toli bongo dimanche le 1er juin 2025 on a bongo manaka ma bapaya. Tokolobaka na bino tango nyonso ete tokoyaka liboso na bino na tina ya kolimbolela bino manaka mabiso na kati na calendrier Afrique. Soki tokobalisaka yango na manaka ya bapaya yali mpona kopesa penza bososoli ya malonga epai na bino bayina ino te bosimbi penza na bozindo mpe bongo na bolayi manaka mabiso na kati ya calendrier Afrique. Epai tolobaka bopesaka biso tango mpe ngonga ya kolandaka bongo émission ye mokolo mwa lelo ekopesa bino bososoli ya malonga koyeba lolongi kani bakokona biso batangelaka penza bongo likolo bopemi mpe bongo basanza kati na manaka mabiso bayindo bomo mesa to kolimbolaka na kati ya calendrier africain tozalaka mona mikolo minei na kati ya poso to pe 4 jours na kati ya semaine mokolo ya yambo ezalaka bongo mokolo mwa konso mokolo mwa mibale mokolo mwa kenge mokolo mwa misato mokolo mwa tsona pe mokolo mwa minei mokolo mwa nkandu lokola lelo tozali nkandu ya minei tozalaka na mikolo tuku mibale na mwambe na kati na sanza to pe 28 jours na kati ya mwa mokolo kama misato na tuku motoba na minei to pe 364 jours na kati ya mobu mobimba elongo bongo na bopemi oyeli bongo semaine bopemi sambo na kati na sanza pe bopemi tuku libwana moko na kati ya mobu mobimba soit 7 semaines na kati ya mois pe 91 semaines na kati ya mobu mobimba elongo na basanza zomi na misato 13 mois awa zomi bongo ne sanza na biso ya zomi elongo na bileko mitano to 5 saisons awa zomi bongo na kati ya eleko na biso ya minei solo bandeko balandi avant télévision etandu ya bonsomi etandu ya bwanya etandu ya musiba soki mituna soki bankoko somi kozala bozanga katena kobenga biso na ba numéro ezali bongo affiché na 7 na bonne télévision pona kozoka pinza tango nyonso bandimbola ya malonga ekosunga bino boyebaka na bolayi pe bongo na bozide olengekani manaka biso ma otambolaka okosukelaka biso na bino wana pesa na kolimbolela bino manaka biso na kati na calendrier africain kasi tokoyaka lisusu na esengo pesa nyonso penza pona kotombela bambotama elamu na bino banso babotami ya mokolo na bisika nyonso ebozwami kotombeli na bino bambotama elamu bambutokulu ya mbote mapamboli ya walongo fumuki mbangu ekoka penza kozala pe kosopana na bino kata bomo na bino na tina ete bokokisa mai bosila koyana yango na mokili na bino pe lisusu bokosepela kotombela bino bambotama elamu etanda bonsomi ya bwani ya pebra musiba na kungi ekuke na biso zali penza ya kofungwama bokoyeba bongo na kokomisa na biso manaka mabino na mesa ya mosala banzela ba numéro ezali bongo affiché na setando ya vente lisusu bambotama elamu bambutokulu ya mbote abino banso babotami ya mokolo molelo bisika nyonso ye bozwami ekuke na biso zali ya kofunga mpona manaka manso ye bokolengela penza lisusu na kati ya mabota mabino bino bayozali kokanisa bandeko batika biso na mokili ya mosuni bino bayozali kosepela bongo mabala bozali kosepela bambiekolo ya bambasi kati na bakilongo babongisi manso bokolengela na kati na mabota
obo sepele comme la biso etando bonsomi ya bwana pia bona musiba ya pongi ekokela biso lipenza ya ofungwama boyeba kaka na kobenga biso na balibongo affiché na setando ya Vom Télévision solo bande ko bande Vom Télévision etando bonsomi ya bwana pia bona musiba na pongi biso na bino yambo to kabwana kozonga lisusu kuna eteni ya Roger pai wapi to kozwa boko aliteya to kokumba lisusu penza bosusu ya malonga kati na kozana biso nzela bilili ya mokolo kolengela maka na biso pona mokolo na tolanda elema ina bokebi nyonso biso na bintu tukani bongo asima que no tozo nyokwama tozo lia malamu te tozo nyokwama parce que makamino c'est ça passe mais nzoki esengeli to besika passe yango ezo uta parce que soko yebesika passe yango uti te atobeleli yango yango wane bongi bilenge ya lelo bayeba ete pasi na biso tozana yango e uti na esclavagisme colonisation pe néocolonialisme pamba te ce qui esclavagisme oyo ebonganaki colonisation ezala te lelo mbele émergence mbele eza makasi mbele badon ine eza respecté sikoyo tosengaka indépendance tosigné acte d'indépendance lokola biso na Congo le 30 juin 1960 est-ce que le 30 juin wana 1960 eza respecté na les deux parties eza respecté te biso tosignaki tolobi tokomi indépendant Belgique pas reconnaître l'indépendance wana mais après 11 jours après Belgique oya boyaka ko lâcher Congo asali nini a tout ici ba politicien mitou et ko banda tango wana ba politicien ba trahissa makila ya le 4 janvier 1959 donc comme ben terrain na bango tokozongisa tango nyonso matondo mingi na bango meni songa nzela fu kiambo nzela panda na ngola pamba te bazali bongo mokobi misala ya walongo bango pe bongo tangisi na eleko anzela na bango ne pai wapi tokoyeba ebele ya mai oyo tobungisa oyo tozangi bongo koyeba ekumba mpona kopesa biso mpenza lisumango mosusu solo bandeko bango Vom Télévision biso baindo kati na mboka na biso Congo tozwa bongo indépendance soi-disant ndenge bango bakongolaka yango sanza yango mpe yango tokoti konda bongo manaka mbapaya solo est-ce que indépendance yango oyo tosila kozwa ezali vraiment réel po biso toyebi ete indépendance ezali koloba bongo bonsomi ntango bato oyo bakomi bansomi bakodépendre se na mai na bango moko kasi kino lelo ye biso baindo todépendaka ntango nyonso na loposo pembe bongo bonsomi yango tozwa wapi lokola toli bongo baingra ekobosa na bongo makila le 4 janvier yetangaka mpona koluka bonsomi yango ya baindo ekei kosinamina yango na 30 juin kasi tala lelo résultat na kati ya terre ezali bongo kumeya moto moyindo akosepela lipanda kasi akoyeba ntina ya lipanda te ezali bongo na nzela nesongi ya nzela fumukusu ntia mozala panda na ngola esika tokozwa mateya ya malonga oyo kosunga biso tokoka koyeba epai touti epai tokomi epai toli bongo kati na moto mpona esongi ya nzela balimboli ete moto moyindo tolaki bongo esclavagisme tokomi bongo na colonisation oyo bongo mato na kaka na nzela na mateya na esongi ya nzela nde epai tokozwa mpenza bososola malonga oyo kosunga biso na koyeba lolenge tokomitambusa mpe soki tozwi totiango na centre de na biso lobiko na biso baye matondo ya mingi mpenza lisusu na bino banso bandeko bandi ya Vom Télévision tokolobaka kolandaka biso sans tendance et sans parti pris mpe tozwaka mateya na esongi ya nzela totiaka yango na centre bomoi na biso ekumba biso mpenza na lisiko mpe bongo na lobiko na biso matondo ya mingi tozongisi lisusu na équipe technique mobile ya Vom Télévision na mosala kitoko bazali kosala po tokomelaka bino ntango nyonso liboso ya baetadi na bino na bonzenga nyonso tozongisi matondo na tata mbala mantia dila petit le costo elongo na makaba kuna na nsima ya kabila mpo nini te tokozongisa lisusu bongo matondo ya mingi na bino banso bandeko bande bopesaki biso ntango mpengo na kolandaka bongo émission na bino mokolo mpo na biso na bino tokutani bongo na bopemi ezali bongo koyapamba te mesi ya mosala ekotikala bongo pai ya mengwa mwanda kimia yo alongo fumuki mbangu ekoka mpenza koyingela okati ya mabota kotikala Managana biso, toyeba yango, managana biso, toyeba yango, managana biso, managana biso. Yeah.
tutusa yango tusalelango yango ya biso tuyeba yango tutusa yango tusalelango yango ya biso